dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libérer Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera notable. Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino elumbe ya buda ye wana alobi azali kokoma soda mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mpona lio korokisa biso mpasi boye mpona nini korokisa biso mpasi ya boye mwana mboka Félix Antoine Tshilombo oza le garant de la nation yo ozali mokolo ya nyonso donc liloba na yo kaka moko nde olobaki na moindre escarmouche prononce-toi oleba losala biso bafantaisie oloba na biso ke ozali kokoma soldat ça c'est quoi ça c'est de manquer de toi-même ou bien eza eloko nini banani baza kotindaka olobaka maloba boye yango eloko nalobaka ke entourage mwana mboka Félix Antoine Tshilombo elingi ete comment Félix ye moko aza le garant de la nation aza mokonzi ya FARDC aza mokonzi ya la police aza mokonzi ya bainstitution donc ye nde akovandisa bato alobi boye vi sa mboka nange ezotambola malamu te je déclare la guerre atia kaka tenia ke ozala besoin koannonce na nanga te tu réponds nanga donc nanga bousculé équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na nga na kunya dola ngai les États-Unis yanga mokonzi na Angleterre tozona obala cham balobini bana felo ye Tshilombo aza maye alingi akoma soda mpo Fayulu azokoma président aza maye. Je vais devenir militaire
pour sauver mon père. Alors qui sera le président de la République? C'est Martin Fa. Pour monter qui président, il y a comme un soldat. Est-ce qu'il y a un soldat qui président? C'est que le président de Moutoumoussou Zazoko? Chilombo, 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 Mokili Mobimba, Baseki Chilombo. Le président de la République a représenté une nation mobile, a représenté l'armée, a représenté la police mobile. Ce qui tue le Malobi, les autres dans la guerre na Rwanda, et ça, ce qui tue le Malobi, non, et ça paie, non. Et comment il y a comme soldat, non, comme frère. Manque à savoir vivre, savoir faire les raisonnement malamo, Marafaïlou, oye, réponse en angle, PC qui paie. Alors si tu es un garçon, viens ouvrir le port de go. Il y a pas bien un qui n'a comme une poste comme soldat. Non, comme une poste comme ça. Or, place il y a Zali, à Zana, trois décision, non. Mais à Zana, il fallait comme soldat. Donc, pour y avoir un il faut comme ça. Alors, bandeko yango toza kosenga na bakongolais, ce n'est plus le temps ya kolala oyo ezali ntango ya kolala te bandeko na nga, parce que bozomona bino moko ke Félix azokoka te. Nayebisaka bino soki Félix asali quelque chose il faut nzambe abima moto lokuta, lokola nzambe abimaka lokuta te bokolaka ekala. Nzambe azala jamais mokosi, alakisa dès le début pe apesa lolenge ya Félix. Lelo oyo bakongolais bozali kosatendre na nini? Tolingaki tokele po tozalaki l'invitation bapesaki biso makaro ya mwana mboka Jean-Marc Kabunda, mais vi ya mvula monene tokokaki kokende te, botala na catastrophe bapepe congolais bazangaki te koloba. En plus, c'est essence. Tala pena ba mama. Bon chauffeur dans la Guinée, nous y allons pas. Kindo Guinée. Tala niveau. Encore 4 thématiques. Oui, c'est le moteur et continent. Il sera 4 moteur ensemble. 4 thématiques, voilà. Thématique en marche. Thématique moteur en marche. Sera mec à Sambo. Tala, ton voté, tala le bossa parler. Tala, maï. Contrôle technique, ça on a nzelani. Permis $120. Yebisa parce qu'on a nzelani biso to boula. C'est la nini, c'est la exaté. Maman dabalia, parce qu'on mouille batu. Yibi. Oyo Kongwa Félix, oyo Kongwa Félix. Kongo ya Félix, babe na libabe. Kongo ya Félix, mondo Félix amelaka. Yango yo ezongeli Félix pe ekangi. Félix alobaka tomeli mbondo na meli mbondo pona Congo. Lokola a trahir mboka, lolenge asali lolenge oyo alobaki te. Tala mbondo ekangi yo. Maloba ezalaka na efficacité nango lelo est tourné contre mokolo na yango mona mboka Félix Antoine Tshilombo. Bandeko nanga makambo ezali kolekeza makambo ya pasi. Bolandi bino moko Macron lolenge nini elekaki pona kosenga soi-disant ndenge ka Félix azokendaka kolelaka na ye basengelaka ye na baprésident mosusu on dirait yaza na ye président te yango na bomoni ata bana ntango balobi ke lokola ye azokoma na ye soldat donc azotika poste na mwana mboka Martin Fayulu Madidi mokolo ebonga. Peuple congolais partout bozali botele makila mejendeta lotaki etumbaka lekoto bokila lokonde fampekato boloba ba mama chabienne ba mama missionnaire na plus tronde la mboka nita babe fokuyo moto photo telema parce que bomoni de quoi Félix aza capable
De quoi Félix est incompétence, de quoi Félix est marionnette, de quoi Félix n'est pas un président de la République démocratique du Congo. Parce que Yemoko azo comprendre te. Batunyo so bobone ko kumise lelo bolati soni. Po bino moko bomoni. Bolandi peuple congolais. Bomoni nde tozo zinda. Bomoni nde makambo zo sala ba bomoni réclamation de peuple alemi Félix Tina Suka. Alors bande ko nga to ko o Jean-Marc Alobaki. Mboka eza na besoin na biso to telema ba mama missionnaire na place 32. Na mboka nita babe fukuyo moto pe bakoka lumumba to telema tout congolais eza tango ya kolala te. Nini José Makila Alobaki to la ndala. L'ambassade qui discours en France lobby. Est-ce que aucun agression à mon dans tout son discours du début à la fin, il a compris peut-être à travers interview Nangai que agression à Benga Kango, ce qui mboka mususu et telemi zo bundana mboka na yo les deux états-majors généraux oyo kuna ça le programme bitumba ça programme o bisolo bito betakibo o kuna ba bito betakibo. C'est ça l'agression. Mais lobby na discours à Chilombo. Ba oyo bazo finganga ba taliban bazo finganga partout. Est-ce que ba yokaki agression na monoko ya mukonzi da bango? Parce que ye mutakamati yango ati nam mutu na bino ba journaliste na monoko ya congolais nyonso mais bande ko na yo les loups et l'agneau si ce n'est toi c'est donc ton frère. Non, même si bon na bino donc on a bino et comme yo kwa slogan so la libo la muki agression rwandaise. O la libo la muki agression mais prouve nous qu'il y a une agression. Mais quand s'il y a une agression, yo, commandant suprême aux Zelanini, pour s'engana parlement d'Engo Lobaki, n'gaïté mon Lobaki papa. Et ça qui promesse électorale. Parce que ça qui 2 jours ou 3 jours avant l'élection, à la moindre escarmouche. Et voilà dans le gomme, pour Congolais, Aza le la moto va bander longi. M23. Tant que le président Kabila Bengani Bango, bakende ki wapi? Na Uganda. Alors, bazayi campagne na Uganda. Ba uti wapi pour ba kota, ba banda bitumba. Na Uganda. Et alors? Et lelo Uganda comme allié à Chilombo. On est local liboso. Il faut Congolais boye bango hein. M23 zaki na Uganda, campagne na Uganda pour ba attaquer biso à partir de Bunagana, ba koti na Uganda. 1. 2. M23 yeti na Kinshasa. Pendant 14 mois. Enfin, nous avons complété. 14 mois. Le président de la République, qui a toutes les informations, monitoring tout le matin, à l'Obina Yebakite, et le ministre de l'Intérieur. Soit, on le lui concède. Mais aller jusqu'à couper ça, grâce présidentielle, officier, il y a M23, à Yebaki pété. Alors vous allez dire que ouais, retourne en Gaïli Kamboya M23 comme si Moutaï bien collègue Chilo Mwazali. Tobandel Kolo Balabino. Boyo qui peut José Makila. Na simba ki likambo oyo ya Macron. Bolandi ba Rwandais. Bolandi réponse à Nanga. Donc il bazali ko consacrer to kende aide humanitaire ya nini bila bokomi ko bondela boko aider nani peuple congolais ça a besoin ça la kimia ça a besoin bo bengala ba rebelle ça a besoin biloko kolia siko te aide humanitaire ya nini nanga lobi na mona kaka bokoma bongo bo monde lo na sala bino Félix Sabi faut la tateni il faut ah Félix tu es le garant de la nation non dis un mot et les choses vont s'accomplir. C'est quand il y a Boye, moi la mère de Bruno en Autriche, bon partager mes missions. Hein, moi la mère de Bruno. Bon, c'est que tu vas s'abonner massivement. Merci à maman Bonheur. Pour le bac, il faut partager le message à Traoré. Voilà. Oh, l'obéli Macron. Oh, il y a Betty Macron Batane et l'homme. Il y a le Afrique. Pour ça qu'on pille Misso. Pour ça qu'on lit minerai. Ça, c'est le paradis terrestre de la République démocratique du Congo. Boza béni mais bino moko bozo bâti ma potentialité la bilo bozo tourner yango yango na yaki ko éveiller conscience papa Denis ko yebisa bino botel masalam alaikum na mama jawa pe ba misemo boye na South Africa na mboka ibilo mpinga ba programme tangola no bondi ya botarde bonheur na RBC ko komela bino maman d'angola na bokitele Florence et Matondo bino botel ma bo partager mes missions de la chaîne de libération ça ce n'est pas les plus et sous tenté ce n'est plus le temps à kolala JKM le number 1 océan de la presse congolaise moninga ya Gauthier Boulay na mboka maman Célestine papa Michael ezali ta auto tele mabande kolangai. Et c'est l'état au botelema. Botala mboka ndege kei.
botala ndenge nini gouvernement oyo ezokokala yango te botala ndenge nini bazosede bilo alors yango moni peuple azobenga nanga ya yango moni bayebisi baya tolongwa nanu na komikosa tolongwa nanu na makambo mabe esengeli totelema nayaki nde kobelela koloba na bino eloko ezali te moto amiyeba te ke ngai nde naza kolo institution sikoyo ntango alobaka kochange mobeko likonzi alobaka ngo na liloba nini ntango alobaka kochange mobeko likonzi alobaka yango lolenge nini cela veut dire alobaka na ye kapa aloba mpo bato batielaka ye maloba to ayebi mpe yake c'est lui le garant de la nation ye nde aza na souci ya kosala ye nde aza na soki alobi nyonso kokokisama mais tellement miyebi na ye te nanga bouleverse bacalcule na bango pourquoi parce que ye moko azalaka na bango awa bolandi José Makila azalaka na bango asolaka na bango mpe aliberaka bango bakende mpo babundela ye metala lelo bisika ni bakomi ndeko na ngai chaîne oyo kopesa bino indépendance chaîne oyo nzambe aza na kati alobela bino ke Félix azalaka élu de Dieu te bino bolobaka nzambe alobi Félix Judas bino boboyaki lelo bomoni yango caractéristique ya Judas yango la te oyo alingi détournement oyo alingi mbongo oyo alingi koyoka solo ya mbongo te avion kase mate ke leboma te yango tozali koyebisa ezala bino bamilitaire na biso to bapolisier bolongola ordre mal donné bozala na peuple azobima mpo asauve mpe bino peuple azobima mpo apesa bino force il faut kosala guerre contre le Rwanda Burundi kosala guerre contre bato wana na Uganda kobengana bango me lelo oyo Congo eza lelo kote nani mobomi ya Congo nani abomi Congo na awa nde na sisi nayaki komobilize koconcertize kosensibilize kolongola peuple congolais na bolema mpe kosenga na bino ete boyoka malamu makambo eza koleka na mboka botala mboka bisikani ekomi temps eza tellement grave océan alobi totelema mpo tobundela nation totika kopesa Félix kuruze oyo ya kokoka na ye te na bamilisi na ye bamilisi nde bazalaka mpona kokotelaka bato na ndako komenase bato me mpona kobimisa makambo ya solo bamilisi nde baza nango te mpona ni bamelisa bango bangi bamelisa bango lotoko moto aza dope osala solo ezife eloko ni ya malongo ekobima na kati na ye yango na ye koyebisa na bino te ete tosangala mpo ete tofute banguna dehors na awa nde nasukisi matondo na bino nyonso bipai biso bozolanda biso partout oyo bozali bolaike bemiso bopartage botya bacommentaire basereso mpe bajeme mpo mboka ezwi nde ku kao président alali makalekale nani akotelema amekweya makalekale amekweya makalekale yandi mekwela makalekale nani akosauve nation soki ezali yo te Félix makalekale akomi na ye soldat pakele kobimisa nanga merci na Josias Kabulo la patrouille la mort nous vaincrons et la peur de quitter nos esprits. Merci na Papa Jay, directeur recherche stratégique et personnel Samu Mokondi. Pareil, biso la patrouille la mort nous vaincrons. Papa le frère na Maman Clarisse. Inget.